Washington DC etiamina couvre-feu uto 23h kino 6h kolanda butu ya mibale ya matata zinga ya Maison Blanche na bato bazali kotelemela liwa ya George Floyd mobali moko ya moindo ya mibu tukuminei na motoba oyo polisi bomaki na kovandela na kingo poso moko moleki na Minnesota. Bituluku na bato bakitaki lisusu na balabala na ba eta zomi na mitano kobanda mposo moko. Eyoma esalami bisika mingi mpe basoda ya garde nationale bakitaki kopesa maboko na polisi. États-Unis na Union européenne bapesi losako na bokangami bwa Trésor Mputu Kankonde moko na baye bafundami na koboma ba expert mibale ya ONU américain Michael Sharp pe suédois oya botama na Chili Zaidan Catalan elongo na basungi babango ya ekolo Congo démocratique. Bokangami bwa Trésor Mputu Kankonde bosalami na butu ya mokolo ya mitano mibu misato sima na liwa ya bato baye tango na bitumba ya bakamona nsapu oya zalaki kokamba kati na bituka ya Kasai. Lipotali ya Zuzi Raphael yani Onvungu oyo azalaki mosambisi ya Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya misala ya président Félix Tshisekedi elongo na bafunda mibabale misusu lizali kokutana lundi to mardi na procureur général ya cour d'appel ya Gombe pona koyeba nini autopsie elobi. Na ngambo na yango UNC parti politique ya Vital Kamerhe eboyi bato basalela liwa ya Zuzi oyo mpona kokokisa mposa na bango ya politique. Bakonzi ya mampinga ya ekolo Congo démocratique bazali koyokana na baye ya Angola pona koluka kimia na ndelo na mboka mibale. Omokolo mwa mitano moleki basoda ya FRDC bazongisaki masasi na mampinga ya Angola na mboka Kabwakale pene na Chikapa. Moto moko azukaki ngambo ya Angola.